Bon, eloko esalaki na longwa tokenda Luanda. Luanda na yebi histoire. Tokenda Luanda na bashomi que je sali masala nga shomi. Shomi na mboli te pesa. Tokenda Luanda na bashomi yebi ka ndeza la ndule ti. Ndule. Beti ba ndule. Et comme on attend mon boy viser sili. Espérer. Sili, espérer et comme siko ke banama il faut botama wa mike. Yo mission pour renouveler. Oh. Banama il botama mike pour tout renouveler ba visa. Zela malem. Yo musicien obimisa mbongo pour avoir une bonne. Oui. Elo ngai siko na kamori yango wana mbali bosona ke Luanda tema pe ba ko banga ezalaki mbali bosona ke ndongo esala yeka ke to bimisa mbongo na ba shomi pour tout renouveler visa tozaki na choix. Tozi bambongo tozalaki nango na ba poche na biso mongo malgré bambongo ya pasi talaka Luanda to bimisi to timwa mike to renouveler visa la pesi biso visa sur 1 mois et puis to continuer ba concert to beti ba concert ndenge zalaka na suka to bi kendenge za boye juste diena et puis ga solo ndenge zalaka président to sisi ba concert mais et c'est nga moi et l'on a zo ba musicien pour toujours voilà to mona kaka via solo la te logo te apesa biso réponse te atala biso ka bongo bozongi pe kini pe logo pe kini pour à partir déjà à Luanda la kaka biso ke so to ekini a opesa biso bambongo na biso la defaka et puis tant to ekini bambongo wana ezonga te ya moni salaka ke na internet na longwa o mekanga na vocal la juste yande on dit kanye baka kina ota pa juste ah amekanga na vocal la juste. Ah, mais comment? Oh, internet. Oh, une internet. Oh, yemba na loga juste yoga. Ah, le président net ni loga juste na yemba. Abi, ah, mais juste avec na ba vocal bel. Bo betele texto. Ah, ba me betela ngai. Na sel vocal mo ki yeli boma. Ah, mo ki lengali boma ele monde fou. Juli libantobo bona kombi Miguel Kesse. Jise bolse. Ah, mo ki lengali le monde fou na yemongo danger na mbaka vokala na moka vraiment sona zo ba misa boy kala mais bien masani ni peno tika pena na mtu ya et pas juste tozora chance pena ya tsaba vocal te pour moteur mabeza makashi pana yeto ndi baza poser la tête ya tozora pena mouvement pena o baza na bara trop bando diriger te mutano diriger pour nazate ka juste okozezaki ya juste okozezaki ya jesak te ezaki ya onoka panga te ezaki ya gabana te okozezaki ya juste diena bango bayaka comme ba musicien simple nga soki nazalaka chef d'orchestre na bango nyonso na bango tuna ba jesak nyamuragira okozezaki ya biso pena chance te euta ndeti wapi pana yemo leader bon tosalaka album moko vitrine oui ça bon mon vitrine na ba nzembo na ngana linga na ba tisa na moti me kwa lolendo tina te na amour je sais bolser ah nzembo bolser kaka boyete oyebi anga inzoto souci monela utankala e ko bakisotele susu mizole kono ya malin na ngai nazali mwana moto pesa indika tango longwa kuduna pas juste batibi banda bule ko kinde na orchestre ya kulu na yo manda chante kwa la kaka o sigi point ah ga ba manda na obeta te point ya ta mo ngapa na ngapela ba manda na obeta te ba fanatique na ngabola na ngabien la minute on va sabino ke ngai musicien na bino internet jamais na obeta ba manda point ata ba occasion se kufina mokili ngana obeta ba manda te ranking na pe no te ranking te mais ada bina ba idole na ngati ah ouais il faut être sincère hein? Mais c'est un grand chanteur quand même oui c'est un grand chanteur c'est un grand chanteur yo ça donc là c'est une bizarre ani le mot susu et le mot on ando na nemba malgré akokara ngolo susu vraiment te Ibrahim yamalanga limbisanga na kolela papa zongana na Ibrahim na motema nanga dalinga nzembo na mingi tembo te dicap la merveille Elmara c'est mot Elmara ba bien Elmara aigle na famille na c'est la famille na biga fali pour ngana bi aigle na musique ya nding ba le king aigle na musique wa comment empereur empereur aigle za la raté yep mbali kuno na ominoki aza aigle tazane ka fali pupa ani ka fali ba yo ba lingala ba ku boye te ba wa yo ba osala loko te pona komisi da leader na bango ti
kasi yo olongola bagrade oyo balingaka te bakombo ya aigle wana nde bango basala erreur babengaka fali ipupa komona fali ipupa normal aigle ya nini yakumbaka likolo babenge aigle natuni question moko simple naboyi ete te yoka naboyi ete nalobi par rapport ya kombo wana babengaka ye eza kombo na etenga na yebi na kombo fali biso bideli Félix Bazioka na kombo ya monstre te omoni basikimaka mwa ekangilo kombo omoni bakombo neti kombo wana ya monstre d'amour ya kombo Bazekwa te eza kombo babambaka mais kombo eza Félix Bazekwa kasi mabeka bakombo babambaka te mais kombo babambaka wana soki ya aigle aigle amona likolo par rapport à vision na ye Voilà, salutations à vous fidèles internautes, salutations à nos très aimables abonnés à Chérie News Télévision. C'est bien les vôtres, Terence Masuekama pour un nouveau numéro des Chroniques. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir pour vous l'artiste internet ou évoluera, la culture PIV, ici qu'il y a Félix Bazekwa. Avec lui, on va essayer de parler sur l'actualité, sur tout ce qui se passe dans Katia. Orchestre culturel PIV, pourquoi pas tout mais quand même peu toucher le secteur nuance Italie, musique Nabiso. Donc avant tout bande émission Nabiso, on peut saluer le espace de Zali, Olivier Djibribia qui est le boss BHK Business na PC Bambo de Sigozali, Charlie Masuekama na Paris na PC Bambo de Belé combattant Samba grand frère propre na PC Bambo de Christian Kimbo de tous les temps de tous les jours mon frère je te salue aussi. On a introduit invité na ngai poto banda internet. Bonjour mon frère. Bonjour. Bonne santé. Santé peuple. Boni makamunyo sur 2023 tubuti na ba fête tukuti janvier leki tukuti ko février to banana kozonga mom ki ba fête tukuta janvier pour na le calendrier. Ouais, par la grâce de Dieu ba fête les gars bien les gars nzambo ando kumbela biso 2023 peso qui non 2023 et qui non bien et qui est vraiment très bien par la grâce de Dieu. Yeah. Artiste ba pona ba o ba yebi déjà ndenge o évoluer na carrière na pona ba o ba yebi nanté o sala moi récapitulation ba au banda musique ndenge ni uti wa piti yo pas monstre. Ouais, en tout cas merci na remercier na bosso Nicolo Chen maman Olga depuis les États-Unis bango tebele donc ngai na bana musique moi muke na bana musique muke makasi na bana musique na l'église wa bengaka protestant nazalaka pour bengaka bato basala la JPC nazala scout scout ouais scout on a groupe na biso ya ba scout nazaki chanteur nazaki danseur nazaki drummer donc bana bena musique muke yango esala ke ememanga ti na koma na ba carrière oyo le nazabo nga na ebio tant on a mona pour la première fois pour nebi makala na bakio on a évolué esika nanzela pemeni ya grand frère na biso pour la PC Mbote Jos Diena le formidable Jos Diena ilo ni sala que okabwana na kulutu na yawana bon elo kopena esala to kabwana te bon okabwana c'est trop dire ezaki na tika ki ende na orchestre na ye nde na longwaki nakina okika esika ya utaka kisko pa kokobar esika pena ba former yo kiza formation pour plus nous formation sur makasi susu na kitika PV bon ngai et pas Jos na longwaki na volonté na ngate on peut donner ngana tuna qu'est-ce qui s'est passé donc bon eloko esala kina longwa tukenda Luanda Luanda na yebi histoire kenda Luanda na bashumi que je sali masalanga shumi na mboli te kenda Luanda na bashumi yebi ka ndeza la nduleti beti bandule et comme na tamo bo viser sili espérer et comme siko ke bana ma il faut botamo wa mike yo mission pour renouveler bana ma botamo mike pour tout renouveler ba visa zela malem yo musicien obimisa mbongo pour avoir bongo oui elo ngai siko na kamori yango wana mbali bozona ke Luanda tellement pe ba ko banga ezalaki mbali bozona ke ne donc esala yeka ke to bimisa mbongo na ba shomi pour tout renouveler visa tozaki na choix te tozi bambongo tozalaki nango na ba poche na biso mongo malgré bambongo ya pasi talaka Luanda to bimisi to timwa mike to to renouveler visa la pesi biso visa sur un mois et puis to continuer ba concert to beti ba concert ndenge zalaka na suka ebi ke ndenge za boye Jos Diena ebi ka disolo ndenge zalaka ti mais to sisi ba concert mais esenga moi elo na zo ba musicien pour toujours voilà to mona kaka
via solo la te eloko te apesa biso réponse te atala biso kaka bongo bozongi mpe kini mpe eloko tozongi mpe kini po à partir déjà ya lwandala kaka biso keso toye kini akopesa biso bambongo na biso adefaka epuis ntango toye kini bambongo wana ezonga te yango moni esalaka ke na internet nalongwa na keévolue na orchestre mosusu et puis voilà bon en dehors ya tozala malemi en dehors ya mosala oyo bosalaki wana bozwa mbongo te po ezalaka nango mpe baorchestre bakini toyebi nde bakende babeta bandule na bangola wana boyeti mpe ndule boza biloko te mais mbongo oyo bobimisaka mpona bavisa na bino mpona barenouveler bavisa na bino wana mpe niongo wana mpe ti lelo même oyo biso tobimisa ezonga te ekenda nango kaka bongo sikotala sikoyo meyebana bato mboka mosika bokei bobeti baconcert esi kuna bima bino bobetaka musique na matolo musique na matolo bongo osali na lwanda misaki ndo osali salaire même faut ozwa mpe salaire ya mosala osalaki okeza juste salaire ezalaki te okeza juste salaire eza te nalongoa mpe tosala ye moko aza na mbongo azalaki mpena na mbongo mpena te wafuta biso azwa salaire wafutela bongo bakasha baconcert bando obeta bakasha orchestre josi biso tu tobeta na orchestre josi bande kokemba tozwaka salaire te oui je te dis vrai mon frère formidable komba formidable ezalaka ya formidable ezalaka formidable ya ye mona famille na ye ezalaki formidable ya biso bamusicien te souci ke ya bamusicien mpena ndenge ezalaka leader na bamusicien na ye ya kozwa concert kobeti na bana bato concert esili kozwa mwa eloko mwa ya moke kopesa bango mpona encouragement kozonga ndako mwa savon mwa mafuta famille mpe kosenga mwa eloko apesi ndenge ezalaka kaka rien oui orchestre wana don olobaki na orchestre juste die na ezalaki nalekisaki temps na bénéficia na formation epa na ye oui na bénéficia na formation te bacontacte rien sérieux ndenge ezala obeta na orchestre mwa bamesene ndenge bayaka mwa bacontact ndenge ezala kuna rien bamesene loba yanga moko na force propre ya ngai moko nde bato ya ngai bayaka neti barabindo mbele bayaka nabosani te masana nga Arsène Mata bayaka Christian Kimbota wana ba Yves Kimbota wana bavie na ngai bato pena basutena nga bango wana ouais donc artiste bundi na nino ti omonique donc ekosimba susi te boutiangola après totangola tozongi pesa bana mai mbongo na bango ekomi patati patata omoni tosala bo biso mpe toza na bafamille malgré toyaki na balare na biso topeye bamituka na bambongo na biso toliaki na toyaka nga na piaka ozaka na Renault Mégane sorte oyo jesaka azotamboka nango na pisi mbote nani shombe asombaka Opel ya déport yango esalaki epesa biso moko mpete na kini mais oyo biso toviva kuna bayebi te biso moko moto yebi eleka mpe kaka bongo ti eleka ntango olongo akuduna pas juste bato bibanda buleka kokende na orchestre ya kulutu na yo manda chante otala kaka osiki pwani kayeka bamanda na kobeta te ya te monga pena bamanda na kobeta te bafanatike nanga bolanda nga bien na minute oyo nayebisa bino ke ngai musicien na bino internet jamais nakobeta bamanda ata baorchestre nyonso ekufi na mokili ngai nakobeta bamanda te rankine te mais aza pena baidole nanga te il faut être sincère mais c'est un grand chanteur quand même oui c'est un grand chanteur un grand chanteur yo sakana eloko mo lisusu eloko nimo nandolinga ndoyemba malgré akokaka ngo lisusu vraiment te Ibrahim namalanga limbisanga na kolela papa zonga nanga Ibrahim na motema nanga nalinga nzembo wana mingi meilleure chanson oyo pena ezalaki so na vani na oyoka vie ndenge azoyemba mikulu mpe aza kozonga soyebi te mais eza pasi santai na martir tabeti wenda kala wana oyo asalaki wana bakisaki note wenda kala mpena sa wenda kala ozula kala wili kala ima tututu de repe wili mushani yeyeye Didier Sonoro bavoa wana vie azalaka na mosu te ezala nini artiste aperde avoir niveau za musique artiste aperde avoir négligence
Négligence. Mon émission va ministère, l'émission tu vas avoir le colo. Ça ça blow on lève formaté. Discipline mon côté. Les na l'air nous des anga ils ont mafuta. Na l'air bandu des anga mafuta. Na l'air ba pondu des anga mafuta pour nous regarder toujours bon on est à la bien. On a chanté à l'école. On a bien chanté à l'école, on va voir Manda, ba Ferré, ba Josdina, voilà. Maintenant, Vino Josdina, la relation c'est bon. Relation ezali on a zavé bien dans un quartier nani ngaki mingi relation bien ezali toza bien bon oui tikala ah masala la bisio mama mbongo zo la lele yango bo nyonso o me amasumu pamba to tikana na biso ye o mote siko suka na motala lero lelo pe makambo ezokinde te lelo makambo ezate makambo nongo ya nango ana makampi makambo ya te ya to beta banduli na batirkia beta banduli na batirki wo beta banduli na tirki ndilo ngobeti ya yo mo to ba présenter ka pe héritier wata aizana bo ya solo na funa bien l'orgueil izara ne bo makambo nga bien to sola veri te veri to sola veri wala ka vie na ngai izate ke pona wala ba pona mutema bete na mutema bien a vérité na lo ba kiza concert oyo ezaki ya héritier ya zalaki ayaki ba invité ba mettre na podium ba présenter ba David Monso on a la chance on a invité que je salue David Monso na pese mbote je aussi chance na makambo ya Monso na chance on a on dit tout ba David Monso ba grand mécène ya makati amana grand producteur vieux sur lui comme si nazo qui passe il y a bien pas héritier fa simbango fala simbango ndio azo qui passe wana j'avais peut-être perdre travail na volonté au azala na mokala ya c'est bon travail c'est bon mais volonté sikoyo opena kende to mona ba frère na biso ba bina filé ba nango ba Fabregas ba pena na pression au bimisa ba jeune donc apena na poser ba mission na ba souffrir te ba mission ba zala na vie bien oui musique est comme bon ozo osunga pe et moto mona ba héritier si ba biloko wana lelo ba faire aussi ba chose bon na éviter eza mo ekoma passe eza ndete ekoma passe te mais eza te yo kasi juste asomela miseni na mutuka na kasi na ye moko tana mutuka bien te ngana yebiso bona wabomba ya wabomba te donc ebe ba position pe malunga pe na position pala bien makambo tout mena na biso mille loza wana na palais mutu posé kitoko mais bozomela mise mutuka danger donc eleki nango koko tano pa Félix Wazeko likande koko tano pa Félix Wazeko ezalaka pena lisolo mo boye na betango se na se ngamda ko tsanga kitira pe hivi eza Eclipse Mososo Eclipse yesu ya animateur pese ba mbote njilo solo Eclipse Mososo na biki no pesa ye numéro na bosa na émission ko tsanga kitira pe hivi Eclipse nazaka na palais na ba limité patente na désormais la bana ko travailler sur te ni méga personnel na mon palais travaillera je me suis sur ababitile du solo ana jeune moko bovana venu moko azaka message aussi mais ana posa o memena kitira ndi balukanga ba na type Eclipse azunga ayokinga pe na parler ndi la bana ko yemba bi internet en tout cas ça va vraiment en tout cas ça va boulot oyo oza nango prise arbo ya ote OK lobi benga ngai to kinela pecho na ina choite na sokoli respecter pétante Pourtant, si on a un fanatique, on a vraiment un maman de là. Maman de plus, on a des maman all-in, maman n'a soutenu moi. Fanatique, on a vraiment. Abi on a courage kende au sala test. Ne peut pas gagner, mais qu'il tira. À côté de master tout, t'as un sala test na mis un monstre. Dis-moi vendu. L'homme le plus compliqué du monde. L'homme le plus compliqué. Monsieur Google, les gens n'ont pas la même usine ya makanisi. Usine ya makanisi. Des monstres. Usine ya makanisi que je salue pas ça zali. Kanga yuki. Tama yuki ma. O amekanga na voka la jos. Yende. On dit qu'il pas qui na ota pas jos. Ah. Amekanga na voka la jos. Mais comment? Internet. Une internet. Yemba na loka jos to yoka. Le président net ni loka jos na yemba. Abi mais juste avec na vocal bel bo betele texto ba me betela ngai na sel vocal mo ki li boma mo ki ngali boma le monde fou Julie Libantobo bona comme Miguel Kessé
JC Bolsé. Ah, mon Kiliangoli, Boma, le monde fou, le monde fou. Na ye mongo danger, na mbaka vokala na moka bi. Vraiment, son azoba misa boy kalame bien. Masa ndimi mbala moko automatique makame bandi. Betting na sebe na bien. Wana kuti kuti ana kuti nebi kosa avantir. Yema mwe bina ye. Oh, bina juste bien na bino na vie. Ali makambo bandi non. Makambo ba bandi. Mais très récemment tu comme un retour il y a juste bien boyamba yendeni. Retour il y avait président comme collègue. Ex-président comme collègue. Mais la logique ex-président comme collègue. Bon, ils ont ma musique. Ils ont ma musique tout le monde a payé bah mais sinon on peut exemple là. Avec na biso ba babi ba sengi ba sala pour orchestre. Mais comme na tamu bazonga ki quartier latin. Voilà. Tu vas venir biso ba venir na mombo abeta tilo na quartier latin ngala mazonga aso Ferrari. Que je salé na biso mbote aso Ferrari. Aloma quartier latin. Ayuso na quartier latin. Zandere mo na venir na Jos. Boyamba ki. Na siko Jos nazaki chef d'orchestre na orchestre Jos. Internet Mukanda. Ngani nazaki chef d'orchestre. Il y a un jeune mot et donc on a le monde na kina culture donc peut vieillir tu yambie bien ngam del bozo na mo l'accès coré donc yambi président l'accès ex-président oui ngam del bozo na l'accès coré pendant olinga tana zaki na souci na ye aye orchestre aye kuta makambo fait changer tout ça là ba coré asika monsieur ayebité ce qu'on a tali na ba taona to ngina ba concert ebele siko soki na bina tika ndengwana à souffrir et obimisa et okite continuer na ben la vie na l'accès coré chaque rep mais c'est ni na osala ba tout ça ba ke boyamba bien te ça mo bien o ngamo na zawana boyamba très bien boyamba va bien ko ba te biba lo ba mission njili bo se soutenir até entre ba mission njili nyonso te ba mission njili nyonso différence lo bande ba njili ba soutenir ba tuti te wande bani ke ba mission njili wa bena bana njili nyonso ba pote bo mo na ngai Charlie Masueka ma ba bena njili nyonso ba pote ba soutenir ba tuti apa nani Rigel Paka Simo Zangu donc babe na ba geni wa masamba ba Johnny Kombaku na ba Mikili wana bana ba njili Johnny Kombaku leader na pese mbote Johnny Kombaku baba biloko lelo ba matro ba artiste njili bana njili balingaka ba jogo pour les jogo ba kabara ba balinga ba mission te bo mission faut soutenir ata na l'art ya na ebisi tina pension mo mutoki ya po makambo ne ko mo kendele ça non laisse na pension mo mutoki mona izagani. Bon, moni biso le problème oza na njili eza mabele ba prêtre ba mbongo ya osakana te ba mbongo ya osakana te ba mécanicien danger ba peintre ya danger c'est dynamique il ba de belé ba simba ba maison na je à l'époque ni sengwembe bazé belé mais sikoyo au soutenir musicien na ndenge pene zalaka ke kota finance pour ministère à ça les faire les garaba TV za passi ko senga lelo mais après lo bien so senga a piote mais oyo ba pour tromper gar ba médecin no yanjili ba misala libanda ba boka ba ba misala libanda ba boka complexe oui to bien ngoza complexe parce que ba bino moko bo cha poate mais bo cha poa ba libanda mais ce que libanda bo cha bongo poa et pourtant njili ebani pona ba talent ba chido ba akodi ba artiste ba chanteur ya osakana te masana ngai njili yana ba talentie bazana awa na njili osakana te ba joueur ba musicien danger na ba mas belé ba bimate bazana njili belé na ba mas belé ba jani analyse jani biso ba zambrota na ba mas belé ba zambrota mais zambrota ndi za pa nkumute azana culture matina ba tsana culture la culture kuna te na culture zambrota awembela na culture na biso vite zambrota awembela na culture awemba te awembela place ni awemba ko pusa na sala katika ko culture yo mona ngo ni ko pusa na te ana pusa awemba te place te awembela wapi na bino koza wana awemba na ye mais sikoyo ezo itan pokota na ranger pene ya bataka isa pasi mon culture ka sema batamayele culture ka sema bo ifo ba obina ifo ba oyemba il faut zapper na ben qui artiste vraiment moi les tout on ça la azan de bonangai
bon chanteur, Voilà. à boire bien, mais on a conseillé qui tire à boire. Azaba. Bien andé. Hein? Bien déjà. Voilà, tu évolues dans biso. Pas monstre. Déjà, l'album, la musique, moi, ça va sûrement tant on a préparé. Est-ce que l'album ou monstre a préparé? Est-ce que nous posons comme Nagati? L'album au monstre a préparé. Juste on préparer sur l'album. Ah, moi, donc, c'est un système au monstre a créé single. Il y a single. Voilà. Et moi, tu es pénalisé. Un single. Oh, il y a Sali wana, to sali paracétamol, to imbi un zimbo ya CNSS, to imbi zimbo ya IGF, to imbi zimbo ya. Tout le monde a opéré tout bima, featuring la Koffi Olomide. Opéré tout bima, ouais. Et on les a biso mikolo na kitira to comme système single. Mutaye atimwa pakena e. Mais buma bino te po bino poza po sabi boy. Et buma biso te po biso mo déjà presse. Apesa biso banzembo neti ngana na abona oluka na yembela nana ngana muto ayembela te ba bina biso ya njili vraiment ezalaka nini na luka na muto ayembela ba ya ba jeune njili ba artiste na bino bango yo nana mutu te na osenga pe ba fanatique nyonso ba olanda biso partout au monde entier nana posa ya soutien nana posa ya mutu na yembela chanson moko ya kitoko ya osakana te na osenga ngambo ngobelete oya moneke awazana confiance na ngai ndeko na ye ya mobali ata pake na ye manger na yembela nzembo ya kitoko na oyo ebetama na mokili te esalama pe nanu te na mokili surtout que vous eza nango kokoma pe oyebi na kokoma pe na yebi na oluka kaka moto na koyembela et puis voilà so na zwi moto apesi yo ni studio makambo tututu orchestre oyembi na yo na osala mosala bana njili en tout cas ve na ngai geni waka masamba ve na ngai en tout cas makambo yango bapeti na bino bango vie to soutenaka ba artiste na biso ko sala vraiment kitoko makasi vraiment donc lelo musique ezokinde tomoni opiro to bima featuring avec Koffi Olomide na moni ndenge ezo évoluer mais question moko elinga sikoyo en ce moment makambo ezoleka autour ya artiste Koffi Olomide ezo lobisa pene internet na biso za courant et bien pona yo ba polémique ngo est-ce que makambo neto ndingo ngoloba oya ba soki ba manike soki ba ba Manique de John ba Kinjora ba Cindy le cœur na vraiment makambo na te masana ngai na songo pena pardon na bana makambo na te na boba no finga ngai lisusu te ko ma hotela lo baki boy to luka to bannir na internet ba makambo ma finga wana yo sala ma finga wana na vraiment pona ngai na réponse à pesa hotela ne lo ba lo bati est-ce que question na ngeza boy na tunye bon pona nini est-ce que bozo banga te que ba salité wana nyonso ko polémique wana nyonso selon you ndengo o sala lecture à musique et affecté nzembo wana te po le album Légende des en marché mais il souffre na promotion pour artiste yemogo aza trop concentré na makambo bili makambo famille makambo ya tout ça tous ces polémiques là ils ont affecté album na yi est-ce que il ko affecté pe nzembo o ya bitoko te babiti na mo affecté te il va affecté te wana makambo na bango moi c'est pas ça là qui makambo na ye abengaki papa na biso Koffi bayimba na ye eza makambo ya monstre ya makambo ya quadra te on eza makambo quadra ye moko privé na bato na ye mais ça la rappelle boyembi na mutu matema asana makambo boye kangi yo pe tout le monde a appelé msubo ko fona moi c'est makambo ya fait ego kanga président na ngate et kanga président na ndé ça ka préparer ya makambo tout oui président na makambo na teza makambo ya yimo ko felo mide bindé ni no sisa makambo na ye voilà mais album nzembo ngo yo au percevoir onde sukana cha motema na ngai kolinga yo nzambe boyebi nzembo po na bi artiste so côté studio ndesi banzembo afiti ko isolé ba artiste ne te banzembo wa biso demba ba kerti demba ngai Jos Diena Seden Play Kilpadel na Champs-Élysées ba ker nyonso banzembo wana biso tembe ba vono so likolo biso to sala so na tuna question ya suka concernant combo ya Vesco na miso za ve bien Jos azana critique to via longwati alungwa na via longwa ubengani ka te bengani te yemo longwa sai butake mulungi te butake mulungi akudite
Pour regarder là c'était aux amas c'était quoi quand même sur le rythme à l'éloté par rapport il y a par rapport bon bien dans ça on a bisio on va la polémique tu n'as pas polémique ça hein question quand on a habité Benet course au là non tu n'y m'as je pense pas janvier bazaki na ba masolo na bango na président na ye wana ngana yo to ebité ndenge pe esukeli bango ndenge alongwe na to ebité voilà tous un artiste tous évolué malembe Beni le femme mariée na pesi bambote et si gozali bato ba soutenir biso vraiment ba na Paris wana Gelor Kimbeni les bourgeois na pesi mbote Crisel le maman sociale Belinda Wasalusu la gouvernante de Paris na bi kabino bozana bolanda biso Dr Goulio Lisipeteng de Matanko dans na pesi pe bambote tous évolué na artiste na biso lelo musique ya kilelo ba komi côté la artiste par rapport ya ba prestation par rapport à ba chant par rapport ya ba vie pe lo ba komo le ba vie ba artiste souvent surtout ba sortie médiatique na bino le ba artiste et belé ba komo créer ba polémique pour na ba buzz est-ce que bino ba bilo connaît ils ala vraiment na mouvement na bino neti tout le monde a le mot de pe là entre orchestre ya Fally Ipupa ya héritier Watanabe tout le monde a makama ndenge zo kindi yo par rapport ya makama ndenge zo vision na ezande yeah on va ça là bani na on va ça là wana ba potana la bo musique pesa la bo c'est bon musique pesa la bo musique d'église église te me ko zapenda ko mweza non kimia pe kimia ezala te biso kimia ezate kimia ezala te bo bino miti ko za problème na mutu te bino bo côté wana côté bataka bino botela bato parce que ende mona ki makambo to le kato bomba te quoi entre Félix Oazé kona ne bato ki ko tirer pas ba golois et ça va ne peut pas bato wana oui et ça la passe pour finga président na bino bon que start tete te président biso aipsa biso do moko ata bato alo bana bango ba finga mais bino et nyoko ça mutu ma passe et ça la passe mais pas ça na ya mo c'est on mo teke c'est possible de répondre à bango te à part G5 il a répondu à bango pour ça diga qui ba finga G5 il passe à tissu G5 ok azana tout ça ok nyamura guerre mi l'esprit na pese mbote il ko ta mwana Megan c'est que bien comment c'est que makambo ça ok c'est na biso na makambo bonga ngape na karna mais bien bani mama bakar tongo oui tongo vraiment tongo tu seras payé au grand complet vous êtes bien vous êtes vraiment très à l'aise parce que ba production les ali en vie par rapport ya ba ntim bozo ni ba single auto makambo ekende évoluer bon production les ali mais non nous toujours vraiment ba programme té yemoko après ça sur programme tant on va na répéter pour notre on va répéter bon na off ainsi le lobby tout ça là na conférence de presse pour nous dire au pire il y a des informations des informations il y a des informations faut tout oui obligé faut des images tout communiquer là wana mouvement na biso donc surtout ba biso de linga ba artiste na biso ya njili ba évoluer masana ngai dikoko miembe ebi wana masana ngai mokila kala dikoko miemba lingi TV te na bisa yo te eza kesa olinga TV te mbongo eza te na njili nana kopesa mbongo masana ngai na njili hapo nga mutu apesa nga mbongo Chris Kimbota masana ngai na biso ya na mesana makasi te njili na ba mesana makasi me bakabaka te tozaka na moko wayeba na makasi ndo suna pe vina biso babilo rango akufa ya sona masana ngai biso babilo na pesi mbote bobilu mbela wana penande ye ben les seuls messages valable ba njilo ba validar na makambo presque tout ouais ye penande bane ko sona biso ba artiste papa pe manaki me pona bula mo sala bananji donc pas si gars ba njilo ba souffrir mais na part na yo na ba contact na yo la vie te mais na part na nga ba contact na ni ba l'émission na tout tangela na mo ba kekema sabo na njiba za na njiba sunganga na ba ko ta ba 20 à 30 na utanga ndambu na mtu mwana sona te kombote te za bonga émission aussi ça ba nyonso te Chris Kimbota
sunga ngai garçon G yepena bana usunga kala ata kamza pesa tangi pe mingi ya lelo yepena nde fanatique nanga numéro 1 nana ba masebele ba Arsène Mata ba Emily Malampar nana ba Rabindo Mbele musique eza nde balobaka eza nini eza babani eza église te nde bolobaka eza église te tomona ba artiste lelo bazobeta ba concert ya ba Stade de Martyrs ndenge elekaki na 2023 ou 2022 2023 monstre a olobaki ke yepe Stade de Martyrs tozongona ba martyrs elekaki wana omona ki ndenge ya wenge ba martyrs ya wenge ya elekaki en tout cas 10 Fali Ipupa 10 ekiti wata 10 siko likilo boya kaka tena tuninga tuninga question kaka siko no boya nini te baba nduli wana nyoso ata faiza like mabiza like te na ko boya te moi pas ça donc pour répondre bien na ko boya te wana ya mayele ya po bibi bino na bobeti te ndiko na nga ko boya te est-ce que concert ba nsu babi que concert on est ça maka pour le best moi ça le binika pour se payer ça est-ce que ils a vraiment oui concert a confirmé concert le 12 août le 12 août le 12 août concert a vraiment confirmé asalaki makambo nyonso makambo tuni ezalaka kofuta tout déjà salaki ebank conseil ezali te ebank sango wana mama libulu eza mama libulu sikoyo nayebisa oya ex stade kaka afoka osala plein mais tes obligatoire faut osalaka plein na stade mais oui papa oyebi maki kaka oyo toliaka ex maki na kati nango ezalaka plein ezalaka mpe vide obinduli ya musique yango nalobi ti maki oyo toliaka na kati nango maki kaka basalaka biso kaka na nini omelette na kati nango ezalaka vide te bavide mpe ezalaka te bongo sikoyo biso nde tokosalaka plein ka totondisi okaka te basanti mpenaka non ndule ebetami bato baye te moni stade de martyr bato bakomponaka te stade de martyr eza place ya artiste motu nyonso akobeta concert atosali na plein ya danger te l'essentiel yo obeta mais challenge ya stade de martyr wana motu toyeba ezalaka plein non soki bokende ngo ndenge wana mabe te mabe te po soki babeta bino journaliste internet boomoma makambo fort te eza vérité te vérité na yo eza bien mais eza mpe mabe na ndenge nini po soki obebeta concert mo boza posa plainte baposa bato bayoka musique bapullman eza nango non tant tondo okende ngana tokuti wa bato lingaka musique baconcert afiki bando olobela nini tokende martyr plainte ya martyr oyo toyebi histoire ya martyr ezalaka nini sikoyo yo sikoyo ndoza wana susi neza lebisi ka tosalaka plein ofali asala te fali te okobele fali asala plein ngana koboya ngo te efali asala plein aza artiste oyo nalingaka mingi napesi ye mbote Dicap la merveille Elmar napesi ye mbote Elmar babengaki Elmar aigle na famille na ye nga nayebi ka fali popo nga nayebi aigle te aigle na musique ya ndenge le king aigle na musique wa akoma empereur aigle azalaka te ye pumba likolo apumba likolo ndako mindoki aza aigle te azane ka fali pupa ani ka fali bawarrior balingana bango boye te bawarrior baosala eloko te mpona okomisi da leader na bango ti kasi olongola bagrade oyo bango balingaka te bakombo ya aigle wana nde bango basala erreur babengaki fali pupa akomoni fali pupa normal aigle ya nini ya pumbaka likolo babenge aigle natuni question moko simple naboyi ete te yoka naboyi ete nalobi par rapport ya kombo wana babengaka ye eza kombo na etenga na yebi na komba fali biso bedeli Felix Bazioka na kombo ya monstre te omoni basi makambo ekangi papa kombo omoni bakombo neti kombo wana ya monstre d'amour ya kombo Bazioka te eza kombo babambaka mais kombo eza Félix Bazioka kasi mabeka bakombo babambaka te mais kombo babambaka na soki ya aigle aigle amona likolo par rapport à vision na ye on va continuer à obenga aigle mais ngana obeka fali 2023 avant de clôturer tout 2022 avant de clôturer 2023 l'album ebimaki toto yamba 4 albums je crois il y a le jeune Gali Garvey est-ce que oui bien Gali Garvey to yambi légende to yambi balle de match to yambi formule 7 l'album ebimaki yo en tant qu'artiste wana lito yo kanduli olandaki l'album wana nyonso déjà avant tout na continuer olandaki fona yo kamoti oyoki l'album wana ndenge bon l'album non c'est bête te nyonso ebeta te toza vrai nyonso ebeta te ya polémique eza polémique te te eza polémique te avant nazo tuna siko nyonso pardon na kati te so neti olongwe awa obimeka neti na point kuna musique oyo ta moso monaki ebetaka te kuna na kozo beta oloba na ebeta te
Ce que beta c'est bandi, ba les ala peut c'est l'homme c'est bimi na ngobo yeba na fait démarrer pe na keta. C'est quoi pour nous na lobani? Hein? Pour nous na lobani. Tiens to binyo c'est beta nga bi ko répondre ga selon yo. Yo binyo c'est beta nga binyo c'est beta té. Mais nyo sont déshabillés. Qui m'a fait polémique, nyo c'est habillé zo beta lango. Nyo c'est habillé mais nyo c'est beta té. Si ko tam sunga na koyeba té. Yo pas ko rappeler nga nzembo album ya mutune zo beta té. Dans le bagage déjà on a bandé internet ba il faut commencer ba commentaire. Rappeler nga tam sunga na yebité. Na tuna ko question to ndeko ma na yebi nyo zo beta. Na to beta masula waze ko na ba biti fiting na ko filo vidéo. Na psi album ni souffrir na nani na marketing po ba polémique eza tout autour ya artiste c'est tout affecté par album ni on attend ça promotion album té ça album beta pour monter. Pour ça album et bimagi avant bal les matchs bimagi avant ni formule 7. Ouais. Mais ça tali na marché on est la vérité hein. Ou bien que ça me doit contredire. Ça na marché vraiment. So t'as même Gali Garvey au côté même TikTok moi il va doit ça ba challenge mais oui bien sûr mais début au papa mon sera compliqué. Musique era pas comme la bino. Excusez non répondre. Non le gars. Il était en bêta. Il était à bêta album de 2021. 2021 ba manzi ya mona na aigle. À bêta oui. Il était en bêta ma case. Bien absolument faire. C'est bon. Moi et papa a besoin de bien. On a bien à papa. Oui à papa. On a besoin de bien. Il y a un grand frère. Zaka papa. Zaka papa ça bana mikolo pe déjà. Nota générique ni mikolo na TV ça va. Obino so. Maman en tout cas papa chéri félicitations. Ah beau frère nanga. Sultan de la patrie. Ah beau frère nanga. Ouais. Sérieux pour balande kwa mila. Pour cousin na ye abala concert nanga na pisi mbote. Na poto na tanga na kombo. Ya. Panzembo zo beta. Ba onyo so zo beta. Même où il y a fallu pour pendant que mingi moment bibi de la rente na ba bitsa na nyama masimo ya pembe bina mona musique na ba TikTok na biso kaka onzi mwana bibi en tout cas ba courage belé félicitations na boulot sali moi vraiment na yoka yo na yoka pena bicap ba c'est na biso ba continuer ko bosser tous la paix na yoka et trop nanga na zianze mona yo ozanze mona na bi ga émission nga za kachana akroya na ndima ka benza émission bimisa message mo wa yo ka oui merci no senga bena le message no tout bolande émission oyo artiste na bino yo internet pour soutenir ngai na nzembo ya mobimba na zana muta ko yembela te ba message badolinga ndule badolinga be mabanga bugu ya déjà ko kotsa daba mabanga déjà na ozana posa na boka e Netflix kimbota yani ngali banga fa encore na grâce à ngoma mvandu aya makambu yango olala nazoluka ba Carlos Poul soki muta monani a servi ya nzembo en plus akoyoka ngonano avant ko ta studio ayoki no marketo na sala et puis yemo ko tanga ayoka nzembo a comprendre que na sali musala kitoko et puis otsambo manger nzembo bimi voilà artiste na bino zo senga ba boya pena ko kuchapua po bana ba komi pe moi nini ba artiste na Chili bazala un peu critiquer tout ça pour la critiquer parce que Njili soutient à la raté ye azamba ngamoko ya osarate mo le warrior voilà donc comme ça malim na suka sana moi message mo yo baksa pour na ba to balinga ka yo ba dédicace tout ça pour na ba to ba soutenir rayo ndenga na opesa mboti na dès lors kimbeni les bourgeois de Paris docteur Lisepeteng na pesi ba mbote belé Yves Mantoula, marié déjà depuis hier. Eric Mantoula, tour du monde, n'a plus sur Bambote. Donc, Biwa Batunanga va soutenir, bien va poids lourd, donc voilà. Moi, bah, dédicace sur les alliés. Ah, donc, n'a pas si mbote, n'a pas ya. Vient n'a Willy Hippotoa, la poésie. N'a pas si mbote, pas ya Miguel Kiese, Rita Zango, la japonaise, Simo Zango, Regan Paka, Yves Kimbota. Na bosanité Yannick Mukoko ave na ngai alema vanga les sauveurs alema vanga la pesimbo de Kintsala mbote belé Kintsala mon frère ya mwana donc Clarette mon fula amona bino peso trote na et puis wa bena mudu na bena magazi Kintsala on a sorti na pesi bambote na pesi mbote pa ya Clazance Botembe na États-Unis Nathalie Botembe na États-Unis bosanité ma femme France, il nous a bien à nous confirmer. Mais bon, c'est bon, baga. Oveline Sam. Il n'a pas mandé.
Notre maman, notre femme. Bon, ok, pour ton Oveline Nani. Oveline Sam. Ah, tu peux se bamboter. Bon, l'ingénieur. Tu vas la crise, tout ça va démon. T'es glissé qui me dit Aza. Ouais, bah, tu vas belé, oui, pour toi, na bossa nité massa, na caméraman na biso. Bennett Kosi. Bennett Kosi, na maman na biso. Comment il y a pas? Chrysoline. Maman Chrysoline, la belle. Bambote belé, na bossa nité, bah, tu vas belé, hein. Pas belé, voilà, on va venir les massacres. Donc, et puis, bah, comment monsieur Oyasima na go le monde asuka. Ah, parfait à Lima, hein, la turquoise. La pêche Mbote, j'espère que c'est Peli. La pêche Mbote na Beni Yolo, la femme mariée. Ibiga bakas neto beta rayuza pena yangai donc na pêche Mbote na batutu balinga rabiso babone tu ya chérie News Télévision. Ça na lora mantula, hein, Judith Mantula. Maman fololo Kimbota. FK Kim ya Paris muninga na fio fula na pêche pe Mbote. Lisette Kimbota des affaires yo biga de Gira makama petite sœur Laetitia Kimbota nzamba partage. Tu peux si Mbote. Voilà, naza vraiment patient, nous sommes là pour servir biso biloka bien, pour continuer à évoluer bien, surtout à bonne chance. Il y a Koulout Nabiso Félix, ce qu'on vend dans notre mouraza, sagesse, intelligence, et ça la rappelle que nous pas évoluer là-bas ma camouille belé, voilà. Il y a bien que beaucoup continuer à évoluer bien. Oui, le barrage, au coquille au fin en moto, à tout y billetté. Mais pour nous bama bien il faut y baina. Voilà. Taba sagesse à bon. Nazo na ngelo wana sumbi na ngango. Ikomi no ya ngai donc nalela venir au saranati. Mais là on a regretté la position de mission à invité. Akayo na linga. Kosa moi eloko nesi. Bon c'est là. Eloko yo. Pona ndo mwa de obeta biloko ya ba vina yo ba jos. Ouais. Pas jos, oleko yemba mais eloko nini peno tika pena na mtu ya. Mais pas jos, tu auras chance pena ya otsa vocal te pour monter ma beza makasi. Pana yeto ndi baza poser la tête. Ya ka tuzaka pena mouvement pena o. Bazaka bara trop bando diriger. Te mutano diriger pour nazate ka jos. Oko zaki ya jos, oko zaki ya jesak te, zaki ya onoka panga te, zaki ya gabana te. Oko zaki ya jos diena. Bango ba yaka komba musicien simple. Ngaso nazaka chef d'orchestre na bango nyonso. Na bango tuna ba jesak. Nyamuragira. Oko zaki ya biso pena chance te. Et utan leti wapi? Pana yemo leader. Bon, tout ça là album vitrine. Vitrine oui. Tout ça album vitrine. Na ba nzembo na ngana linga na iba tisa na moto me kwa iba lolendo tina te onani. Amour je sais bolser. Ah nzembo. Bolser le kakaboete. Oyebi anga inzoto souci monela utankala e. Koba ki sotele susu mizole kono ya malin na ngai. Nazali mwana moto pesanga ntango na savourer la vie. Na bazuwa ya bozoba ke moko ya komema ngambo e. Je sais bolser chérie, je t'en supplie. Oh yeah. Les pardons est une force qui libère et bolser. Nalelete bonunira na makondele. Awa sosezwi motema notage. Mondele asala mandoki elongo na ntibal. Aye kosala posante lumake antidote. Et bon, ya motokela souci na mitema ya balingi ya bosana nkesi. Enga ye. Mama nzoka bolingo ya kananga kala. Kaki ya bolingo ekula ya na motema soko. Suka na shamba. Wana bena nzembo bena Ivan nanga pena na mutema. Lolando tina te mama na ref. Avant que tonga etana zala na maboko. Na baba botelanga elengi. Bakia wana nyonso biso toyemba. Pour les cœurs, pas juste pena to bénéficier ba espace ba vocal ti. Toyemba ka. Mutema ba mweza radi nani. Kasi mutema be mote be simba ti. Yo sana nyoko la ba musicien. Mona ba toki moi mobimba. Ndule disque na yo. Disque te kama obela pe bandule na apocalypse te beta bandule na apocalypse c'est bien na boité te ba concert na apocalypse to kena ba matadi biso voyage na biso ka to kena bien Luanda ono se tikali matadi mwanda kwilu bamboka mobega ma campeza la côté wana lelo ndi ba mesende ba wasadi ba ko ma de plus en plus moindre so il pas monstre pas monstre c'est bon pas monstre na Côte d'Ivoire na Guinée na Madagascar tara Madagascar Madagascar lo tuza bina do bombi na Afrique bombi na Afrique moke
ande kupusa de ampeme na ya mboka mindele tanga na kina Madagascar amboka ya métier là mais pas juste na Côte d'Ivoire té après c'est le bosso na avion za kitira una kina na Angola bobo ya na avion en tout cas vraiment en tout cas makambo c'est pas monstre par rapport il y a un musicien par rapport à vocaux tout ça donc c'est pas monstre na album il y a article 23 donc ba vocal na sala na nzembo domaine na ketchup combien de temps déjà pas passé quoi donc il a 2 ans 2 ans ah ça va 2 ans 2 ans mais na yebo soli ba chanter na rokuta na moko na moi ma pembe na vie na moi bina pembe na vie moi ça linga va travailler c'est quoi bosser tout monsieur Mombo sono que l'orchestre c'est moi munene mais ka complet parce que on a moko quand ça vaccin na moko on tout les gars nga moko pour na boyi na sobosi na parce que on est comme un problème té donc na yebo na raksa bablu wana nso place présent c'est na confiance na album article 23 na sali focal na nzembo ya nani ya domaine na so ketchup na pisi mbote na za kutu kalango bolingo ezala ta nzimbwe dombula ya mwezala ta mbongweya na nzela nga na lokota babenganga ta nsemba bilokota ya l'amour yuka bwe kosoki oki okotika internet ya zolela mbwila après wana na nzembo moya Congo nzembo ya Congo boye masala vocal Congo wo bakoko batikela biso Congo ya Kimpavita bakoko batika ye Congo ya Simo Kimbangu Patrice Emery Lumumba ya sengi tolingana tosimbana mona lokumu ya Congo aya oleli vous avez un thème mot ya grand frère na yo grand frère na Jos Dien Jos oui c'est normal pour vendre na yepi moi mingi mais babayeli ba technique pe ba technique wana zanga ata ba technique pour non pesa juste na yepi na drummer sino mo yimba isa pe be fond na ye sino mo yimba isa pe be fond na ye wana on perdait le goût pour bana njili na bona bimengra et pas ya ba téléspectateurs ba ta biso comme ya mission mo asala ke mission mo ba ba kipote za vie oyo na zaki maele pana ye ya mingi to na do beaucoup perdate do beaucoup na biso bolo ezao yo ba mission complet ya na regarder quand même tout gata biso bolo ezao même domaine abina filia wa de domaine a fabriquer ça ko gata yo be da rasu tout ba ko gata ndé te ba ko gata pour la travailler so domaine était oui surtout que na conseil mo na mwanda domaine absa bela ketchup abela sala fièvre ngam na beta aka mutu pena poser ino nyati na beta ka dum te ke yo ya ko tatone te na beta ka pena so yo kingo ba ba bina de mère donc yo chant mabina na chant drum danse mbonda et puis chaka instrument mike ya artiste complet ya bana mutaboye bana njili en tout cas ba mécène tout bana njili kaka bana changu ba mourir bonne musique ya RDC mobimba to na batana na mboka na biso bana pour ça vraiment ba soutien na bino allez artiste na bino internet pour sentir voix pour sentir charisme autant aspect makabi ba genre artiste ba sala ba forming tana makamune déjà donc soutien na bino kama sala na ngai fort pour na ba soutien ouais ba masala na binga ba tanga mo patela nani Chris Kimbota na boutique mo bino kana mabango Réa fokata mabango elege belé taka la bien ya ndeni ko mafuta silia kema mafuta 15000 no ezalate bon comprendre que Christian Kimbota a une assistance donc c'est tout à fait normal là za mabango belé donc voilà nous tourne sur na suka ya émission zaki vraiment na sengo ya koyamba merci masangai na vidéo fort na sepeno makasi rappelle tala continuer Zamba Sungayo, boulot qui est les bossos. On a fait des renouds dans un ciment, on a soutenu. Merci vraiment, c'est la famille Bigala. Ouais, merci. Voilà, bien, tout le monde, Bakala, Bakala, vraiment, Bakala, mais en tout cas, le Lominayo, il rappelle le Logombo, ni la Monayo. Nous en avons trop. Njili, Njili, va play, va vrai, va y banaga. Vrai, va y banaga, vrai, va y banaga. Basé belé. Là, banga na ngaba na njili tena loba na vérité. Les mutagimbo ta na fo mutu.
Ah, bon, yo. Nga neti nga epana nga. Na ebite. Ça na bien. Il y a un bon tonton à Jalouzarate, qui est au Tézou à Té, donc. Ouais, numéro na ngezali plus 243 ba ono swana posa na yimba bango. Nzembo eza déjà. Na yimba da nzembo na studio. Numéro na ngeza plus 243 84 40 58 641 na bandeli plus 243 84 40 58 641. Bon, pour n'avoir contacté, vous pouvez s'abonner peut-être na ba compte na baluko par rapport à internet, ba Facebook. Na compte na Facebook sur betika internet Fumukanda. Ono mona ngamonga sola na batu. Na même appel na yamba na ngai. Compte na ngai ngona même na YouTube internet Fumukanda. Allez déjà na YouTube no déjà. Ah c'est bien quoi. Voilà, bisous les artistes bazaba visionnaire donc. Ah YouTube ngana zapela mutala de la makambo kuna elenginde yangwana Instagram peza. Instagram ezali. Na ope masala ngana on soutenir. Oh, so personellement makinate. Ah kitoko. Voilà, to biso male to sala de ça. Qu'il est na bon. Ouais. Bah fort ba se soutenir. Les grands d'esprit se rencontrent ba en français donc voilà. Nazali vraiment heureux ya gozana yo donc. Ba balandi biso singi bino merci. Ce que moi ba dédicace za pesi na yo. Ba dédicace ezali. Ba dédicace ezali. Na pesi wa mbote na ngai pa ya JP Lukombo mi corazon. Na pesi mbote na ngai pa ya Zeka Luzeka prêtre. Zeka Luzeka prêtre. Comment le wano ko kala mona pesi mbote na ngai pa ya Simo Zangu, na pesi mbote pa ya Simeon Musindondo, l'architecte intelligent. Na pesi mbote na ngai pa ya Senghor Kalentondo, mon président, et puis na ba master nyonso ya Kiltera PIV, na ba chef na biso Eclipse Mososo, Set and Play. Chief on a chief prochainement. Na yemo comme mon président Félix Wazekwa, monstre d'amour, Izini ya Makanisi. Na ba danseuse na biso nyonso Plamedi, Capsule, Ange, non, on ba danseuse na biso, tu peux ça vous monter ma bête. Oui, baza ba collègue na musala. Na bina baba sinangate baba collègue na musala. Bona na so risqué, bo kasi so tayi kombo be ba benga vraiment. Non. Biso za bon. Po biso na kasa so to lingana ata. Okasa na biso okasa discipline. Ya loka ba okasa musute ba ninga za ke danseuse folie nga danseuse ba nino sale so ndenité. Biso ko nezala ate. Discipline respect. Biso ko na bena discipline ezali. So ko lingani na mutu. Na danseuse. Na yo na bokani bisaka bongo. Même présent na biso alinga ba blog wana te puis voilà. C'est dit Guata donc on a fait c'est dit Guata la moni déjà museka. Ba fo ba batimanga. Ba fo ba tuna bisayo. C'est dit Guata na assistant de santé. Awali ala rimo. Ba trop mutu na bisayo na niveau mo ya wasagana ti. Rigen Paka. Rita Zango la japonaise. Berveli Gucci star. Na bosanité Berveli Lemba na Paris. Ba masalanga boze belé. Donc la plus de nous Bambote Janice Ngweme, vous êtes Willy Hippotoa, Clazance Botembe, Nathalie Botembe, na États-Unis. Check. Jani Janerium, on a pêché Bambote, donc comme na suki émission na biso, pour na ba o ba na no ba s'abonner à chaîne na biso te, vous continuer ko s'abonner, vous continuer ko partager, ko liker ba vidéo na biso ça biso vraiment kitoko. C'était le vôtre Terence Masuikama donc Nazaki on a pour présenter bino émission lelo na yambaki avec honneur artiste internet wa yambaka. Et puis ya wazi quoi donc artiste complet oza na posa pe ya ba assistance na bino ba to linga ga musique pe na bolinga musique lokola ngai ezaki esengo ko za la côté na bino d'ici là pour ko senga vraiment na ko senga bosa na ko senga donc artiste na posa soutien na bino vraiment donc soutien na bino ngana ki partager mwana ebisa yo wow na ki manda mugaka yo kisinga me senti nzembo eza selo bolingo tala ngai na kangami na motambo ya bokono ya susi so même bon bimba ba oiba voilà donc on a pu nous emboter botine de la biso ba situation na ba remarque na bino yango ne ko sala ki to évoluer to meka toujours ko sala bino musala ya kitoko hein a souhaité bino ba bonne semaine tout côté déjà février donc zama konsi ko pambola bino tout très prochainement allez bye bye.